eloko na koloba edido image film we continue kaka frapper bango na film no image banza sango ya Congo edido image edido image edido image edido image edido image edido image. Restaurant Ewaka, chez Maman Jeannette, au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ngoulou, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwans. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka. Mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo, autrement dit Panzasango bilili ya bilo mopandi sango ya Congo nde boyebi kaka Edino Image nde to misala opanda sango ya Congo. Lelo naza bongo na studio NJ, c'est Serge Kabangu. Vraiment nako kanga artiste na bino bolingaka mingi na kombo ya Manda Varez. Alors Manda Varez vraiment to ba mwa moke biographie na ye abanda wapi lelo pasa na studio osala maxi single na ye. Alors to ba bonjour Manda Varez. Oui, bonjour Edino. Merci Edino. Bonjour. Merci Balanda 3W.Panzasango Congo, étoile d'amour, de top modèle des médias, diamant taillé, diamant noir, Wumba. Vraiment, Moutuboloba na kangela bino Manda Varez yo na kangeli bino. Alors Manda Varez Balanda Panzasango Congo, ba ba mo mke biographie na yo. Manda bandi wapi? Kombo ya Manda on a uti wapi? Ouais, donc na banda ndenge ba jeune musicien tout babandaka kombo Amanda eza kombo na ngai moko na botama nango do bato pa na kola pa na botama bato tout na quartier ba yebike kombo na Amanda Amanda na zongo pa motu te quoi de musique na bandango banda ba 9 ans na zaka na groupe Misha na bite so ebe on na yolo na kauka Misha nazo bango penza vraiment mingi te parce que na yebika ka ba voyage belé. Donc Misha c'est groupe moro ezali ko sangisa ba jeune tout ya quartier natanga kala ngana muke mais na zalaka wana avec ba vieux ezali ba groupe wa danse bazo former en danse na chant de la banda wana ezali groupe ya Misha après ndeto au sala ba orchestre ndenge ba jeune nyonso basala na ba quartier. Premier orchestre no beta eza orchestre ya commune na bino kaka to ya munene ya mboka na biso ya Congo RDC. Ouais, dans la banda orchestre ba jeune na quartier na Kauka. To boye ba kombo nango? Ouais, donc orchestre liboso do sala ya Kauka muzika. Ezali ngape mutu na sala ki yango ngam na tseki ba master bull mais le gars bazaki plus âgé que nga balongoli ngai. Balongoli babi makambo ekomo ya show babi fondateur asali mouvement tellement zaki mwana muke par rapport à bande comme soso balongoli na mouvement continue papa enta balongoli ngabua na pemi na bime batu ba mesinga mna zweki bulu balongoli nga susu ba pire mwana mai na ngamo JC Omanga adaya mwana mère Vero ya métier ya contacter ngai mais non yo zo mba bien ndeni bato balongolo ngai na comprendre le wa vie donc ba selinga boule ay non faut tout monter mouvement ya bino na bino sko bulio luka ba master na yo ba master ya age na yo bokumba bana bing ba master ba moros ba dudu na kauka ba tout monter mouvement monsieur Miyake Miyake donc tout travailler dans cette l'équipe na kauka musique groupe to salaki boso to double ba biso simbi kauka donc danser
ti na oya ba mikili donc Mario wa soki na Hollande bien koya manda na mikili ozobosana na bangola aussi olikaka na mouvement moko boye tangila so na koma mouvement na meya culpa muzika e mafuiti bon na Luanda to betaki na ye mwa dimi ya ki voyage na Luanda to sali mwa mouvement kuna ba to beti via ozonga ni mamikili tinga na yo ya to continuer sous meya culpa to sala décédé na e mafuiti to beta deux fois Zénith na e mafuiti Zénith car de Paris. Oui, des fois Zénith, bon, tu peux lever des rideaux quand on va lever des rideaux. Il y a Kofi Olomide na Kester, na 2001. Si on a reconnu ba musicien ni bien obetan la bango na meya culpa na Luanda. Toujours on a manqué na Luanda. 92 93. C'est ça non? Ouais, tout ça va Gizi Manora, ba Jackson, Chibo Prince ça na Irlande, c'est une c'est bien, ouais. Jackson azalaka. Jackson il y a tika na Luanda na habité de causa te na positionné venate. Et bon Chibo azana Irlande. Vous avez une nouvelle? Oui, to causa. Un grand chanteur à Sala Wanzembo ne kuna betaka. Un grand douliste. Chibo Prince na sozomo na wasa libosa micro pendant sangwa Congo webi Edino Image vraiment na habité 92 na kata Luanda ango muzika kiya yamvwa mantele ntango kalendi fois ko fudi nkwandi so komi so yo kyango yemo komi vraiment bon na piso ka ba salut personnali so zo continuer ka musala ndule vraiment ça esengo mingi bon toko disco na muzindo masolo na biso to kango na studio NG et pas Serge Kabango alors ozo préparer maxi single tout ba siko banani ba contribuer na maxi single na yo artiste on a travaillé artiste au travail na bango et puis na habité au salon la propre moyen na yo to tout le monde derrière vélu ça derrière ouais bah soutien zanga terre on de tout azo idenenga ba pire ba frère ba master on bazo ide mais na au salon na ngai moko donc na au salon des chants moko na yembe ngo na Shabakamba grand prêtre Shabakamba ozo Shabakamba ouais Friza grand bassiste quoi grand bassiste ouais asila ekotika biso yo wana vers autour d'ailleurs ma va d'ailleurs donc on a préparé banzembo na ngana bu vers d'ailleurs ngamona tikela banzembo na continent likanisi les oki yo étant que ba jeune bassiste ba ali na Paris na Europe yo pour kaka vie Shabakamba yo pour kaka vie Shabakamba likanisi les oki yo non pour biso nde toza tolinga to beta loka ba vie de ti musique to beta quand tolinga to beta loka ba tabulé loka ba grand calais loka ba vie madiata tolinga to beta bongo mais sigon tellement tolinga ko beta loka bango ngasko na zumona ke vie Shaba azala na ewana na ime pourquoi pas na soka vie yango bakolo musique yango to benga bakolo musique toujours na soka bakolo musique na beta bakolo musique intana vie Shaba na contacté na causer na via petit yo bino bana mike ba musique na biso ngabi tenga na lingango ba rumba wana ngabi na nga na lingi ba rumba wana na ye moko te sala ki moi nkele andima ite ki yo ko solliciter jeune lokola ko solliciter abetela yo ton na ibisi andima ta bia o ko sa ngabizela na ko na pale na pale ba to sali ba chant to selinze mo mama mabota titre nzembo danger ngana vie et puis vie Shaba pa yembia ayembaki oui emba deuxième ngana tout ça dio le vending akufa ngamona tike na voix na na tike na basse na ezali wana kalaté bima yo quand même profiter na moi elembe moko ya vie Shaba danger na zuma elle trop na zuma elle pas na yemtu même banzembo to no travail obisode imta utsanga mna yimba boye imta opesa ti na salion. Merci Manda Varez babi artiste na biso artiste polyvalent ya yimba bavonyo so vraiment Gisèle Wumba Diamant Noir aipsenga iso na yambio so ko sala mo le mo boye et sala moi bien comme capella nzimbo mo boye ata yebi ata oyo ya yo ou bien yo pété ko yimba pour asa pour ça découvrir comme ngongo na. OK. Donc na wemba na mbranzi mbuto sala wa
problème. Libabe to koloka, nga libabe koloka nzambe. Kitoko opesanga nzambe. Basusu se basakana kanango. Merci artiste, vraiment Gisèle Oumba passe à livre vraiment Namoni salut-moi bien. Étoile d'amour top modèle des médias congolaises et MK Mouswahili et puis Misamu HHM et Diamataye Nabiso ya Bundes vraiment ba Hollanda on a minute yo nane ba chiko banani ba contribuer comme ba chanteur na ba guitare batasima parce que na bi ke okoyemba yo moko te fo emana batu. Il y a des artistes qui ont contribué à l'œuvre. Oui, donc il y a des chansons. Il y a des bosso, il y a des Shabakamba, tu as des Shabakamba. Na Ker, tu sais que Ngai na ve Abiba, ada chanter à Friza rara. Na solo, ve Dino Vango à Friza. Mais comment nakacho vraiment ça l'ingala plaisir pour ce jeune locaux là yo, même pas cinquantaine, mais au Poliga ba Bankumu, ancien pour la nini. Sentiment ni trouver et ça le cas que pour le local ancien. Et ta que artiste ba li ko ba faire ba Sam Chitu ba ali, ba Mondogo ba ali, ba Emel Alias, ba Fali Poupa. Au solliciter ba ngote yo pour ni kaka ba ve Dino Vango betelo guitare, ba ve Shaba ba betelo guitare basse. Na ebité nini kaka? Ba kolo musique. Bango ba kolo musique, bon ba bien on paye musique là là. Et on a contacté Bango, on a dit non, on a abandonné pour d'autant les gens na bêti na ba vie. Si on a juste go bateau tout temps, on a tout ça on va dire mais on stop pas bon ma bé. Et solo wana. Ta na bêti na ba grand prêtre Maria. Bon nzi mo musuna Luciana de mingo dio biso de kaka. Ton amoni album single oza suka, eza cantique les cantiques. Le banzembo na salia ya danser na bisina osinga bana mai tout basa rumba te. De rumba oyo de ko akobimisa rumba na esimba te. Na minto ba Hollanda yo bazolanda yo batozo pesa ba avertissement la bas bimisa te ba Hollanda yo. Semble ba bete ba générique. Basa ba générique ba binisa ba mais rumba batikela ngapo de wana tara rumba Dino Vango bete yo za mudu sa be esimba te quand même. Oki ba bilo ko Dino Vango bete kuna ya mystique. Ba solo mo nga mona on comprendre te comment vient na robeta Maria. Ah, bah vieux. Nduli ya bakolo na ngwa. Siko na à part fait Dino Vango na sima. Bala ba beti susu. Pour nazo mona na moni pe mbetengi azana yo longo na studio hein. Oui, mbetengi ya imbi abeti nzimbo to imbi na Luciana. Flaque d'eau. Titre na flaque d'eau. Mais siko likan elo on etindaki yo ozwa mbetengi abeti la yo guitare. Eta ke so bandaki jana mikolo après zongi susu na ba jeune. Et là, on est tu vois quelque chose à bien Katinae? Mbeteng a dansé. Domingo Mbeteng a grand soliste na yoka on a besoin de faire une betanae. Pour des chants on les a différents. Chants on a betina va Shaba Kamba. Et là nzimbo ya marque na bango pega. Obe na beti flaque d'eau na Luciana na Mbeteng yango pesa marque mususu. De wana singi fo Mbeteng mutabeta. O ande singa il faut ba grand prêtre ga beta. Maman Mabota. Merci Mandavares vraiment to ko chité na suka ya masolo na biso. Bon nana ba siko maxi single e kobimakan to zelango kan. Donc ti avant décembre, fait bima do décembre, de fois bina ngoti, fois bina on a bonne année. Donc il kanga bonne année o e kangi su bonne année wana. Vous comprenez? Bonne année au febi mai bandi ko beta et kangi bonne année o batu tu babinya banda ku nyonso bazo kango tous les nda quoi salon nyonso yo kanzimbo obi ke musique za passe babi musique sangana pe na mwa makambo mo boye na ebiso makambo mo piyo biango na mundele awa ekoma makambo ya ko renouveler
na biso bato moindo fo moto akende est-ce que bandimela pe nkolo bazali yo siko na biloko misatu wana yo za wapi neti biso lo ndimela nkolo bino ndimela nkolo babi ya nkolo ewumelaka o ya umela o ewumela ndenge soko ziongo lo ekesute te ewumelaka po eya mosusu wana ekendaka mbango oyo andiki ya nkolo ewumelaka do soki neti nga nkolo donc ekende te po ewumela danger yo moko ndenge olimboli yango na ndenge na yo comprendre quand même place ozali. Alors dernier mot po tokabwana na biso parce que nayebi ke na minto balandi baolanda yo Machuda Mandangi full boss aolanda yo na minute oyo en direct de Luanda aolanda yo vraiment nini koloba na est-ce que Machuda Mandangi pe atie mwa linzaka te non wana mambo famille ya da frère na ngai atati ete donc eza ndenge mo Machuda Mandangi yoki wana eza kolela mokolo eza ndenge wana ndeko aza na studio obi ke musique isi koma nango eza na ndenge moko boye baartiste bakomosala baalbum na bapropre moyen na bango. Alors ndeko Machuda Mandangi vraiment love Machuda yo yebi na peso basalute peso ali déjà Machuda ofashe ya solo na wende ngolo maka ofashe alo me ko ma po ani bobenga na fonte obika na fona e po ani bobenga na fonte aholo banu maka. Merci Machuda Mandangi full boss ya yonde ko Edino Image yebi kaka yo amutulanga mpangi ya kati vraiment tobetino tolatino ba couper tobeti ba bill yebi kaka ba tour de contrôle tobeti yango ensemble ouais yebi opa yebi ta yebi na été bon dernier mot pour tokabona biso vraiment vient la biso Elio azapina plateau sur landa yo na minto ya Elio mbota trop Elio na pesi mbota trop na tiba tout bambote ibongo vebifle mpakasa bifle mpakasa tina lingala le fait bifle vim mpakasa kise bambote ko vebifle derasanga trop alba dino ndenge no bosala ngai lelo nasala manda ve na ngai nana manda solo la pona yo ve bifle mpakasa nakaza Lausanne mbota trop wana pire ve quoi na pesi ya mpata Jacques Mpata mbota trop ndende muchi Zene Zebro, Louvain Kossi, la gaffe Louf en Rotterdam, Kado Kalouji, Jardin d'Eden, Glador Étoile, la Rota, donc on a passé Batumbo Tatro, Greffis Mangoma, Batoubalege Bele, Ristik Mawaka. Et Liliana Mandangi, ML, boutique ML. Ouais, et à parler un petit sœur. Mbota trop. Claudine bango tu Claudine Mandangi mbota trop Zizel Mandangi Ziko bango tu bambote trop so tanga ba kombola bato banga basiliko yebi oui bandene na ba teke ba silika ngai yebi ke koleka nango mengala biso ke banga basilika talaka Manda Varese na liboso mikwa panda sango Congo atangi bango te sikolo wana atangi bango donc ba sepeli quoi et ça est vrai surtout boutique ML petite sœur tokoza golobi. Merci to comme la souka émission na biso Liliana Mandangi babi boutique ML vraiment obosalanga ngala bosanioté lelo la kanicho susu na boaki usu libanga ndizala kaka boza toujours connecté branché na www.pandasango Congo oza site na bino et même ba information tina source site za buzo bati site za pinda makambu to tsaka ba titre normal ne na mi Manda Varese na ko titre Manda Varese yate ke na kosa o te Manda o kangaki te yangoti wana nde tobeti fo eza boite ningwana na comprendre te ba titre so bombe au fond la besoin on bombe te mais faut pas tala merci to sisi na biso bon balan au bosani JRK la na venir au bosani bango tala donc ça allait bien quoi to sisi émission na biso et sika yambaki biso zali bongo studio NJ et pas ya moko ingénieur Serge moi li lobate pour l'ingénieur Serge Kabango. Oui, il m'a dit masolo tu n'as pas na mawa. Donc studio yaka moko il paraît ndenge na batutu baso bisanga. Oh non, donc il faut qu'il y a pas Serge Kabango. Ya on a en plus yo utimboka musika yo ka pas Serge Kabango na Paris. Oui, ngana uti Rotterdam. Tina ya wa pas Serge Kabango pour son pena dans gito. Tala la place. Pepele.
Merci, merci, ingénieur Serge Kabango, Manda Varese, à Pesio, salut, tout place Ali. Tout aussi, c'est mission, en tout cas, vraiment, pour nous, Kabana, vraiment, na Pesio, sur le courage et belé, Nabi Kenzela, nous avons Moulaï, Banzou, BPZ belé, Nabi Kineb. Oui, bien, on hein? Banzou, tu sautant, mais on a dit Nzube Molingi. Merci, Manda Varese, vraiment, Abisso, on a dit Nzube Molingi, il y a sauté naïe. Venanga Elio, na kubo santé personnali, vous avez au Tobandino le loté famille, voilà ya mukolo. Vraiment, vous avez toujours branché connecté na Panda Sangwa Congo, étoile de love, étoile d'amour, top modèle, diamant taillé, des Bundes, et puis Misamu HM et Tania Bay aussi, na peso bambo de personnali. J'enseigne-vous la babi, au tika redi no image, vous aurez toujours une image. Bienvenue Vangasse, les Vangamoyo, Ambara Kouzia Mazioto Kozio, Baïne Sobosunga, Pana Sangwa Congo, et Patrick Maloavengi, Balobi Global PM Express Manda. Yumto, aux en approche d'un instrument en Angola. Na repésu adresse agence César Amoko à Paris, et Zabongo Global PM Service. Global PM Service. Et ça pas Patrick Maloavengi. Na Château Rouge, na 25 rue Léon. Patrick Malavengo a joué, il est un full boss. À cette agence, il y a Global Express, et na Château Rouge. So, nous avons bakoli, en tout cas, faut les camings, parce que nous avons un talo mouké, puis aussi le lot et comme lobby. So, on va le moment pour Patrick Malavengi. Ouais, Patrick Malavengi, merci à trop. De continuer de voir au ça va congolais, tant qu'on quitte sa prix, donc, c'est un trop pour la communauté dans l'histoire. Oli otsa mamulikolo faut pas quoi bato ba crise ba nini tamami ki le bébé. Merci to kabwana biso. Vraiment balanda 3W pendant Sangwa Congo. Dino bilengi. Panza Sangwa ya Congo quoi. Panza Sangwa ya Congo Edino image. Yokani check. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Maloavengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous maman, Global PM Express. On dit toujours artiste, Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Maloavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc pas Patrick Maloavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutani Awa, Global Express, Patrick Maloavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Maloavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Makadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express Patrick Maloavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout dans l'avion. Nous avons un petit colis, le colis express, où il a des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez à comment on a mis au fouti à la poto, au salle maramio sur ma kin, la ndenge ya biso baka poto, au l'équipe agence, au jus DVD na yo, au monde ndenge prestation et les cas qui na kin,
selon goût na yo catalogue ezali donc fidélité à boye otie lelo ozwi lelo vitesse de diffuser Global Express bakotelema